rien à yo exciter moninga ko influencer moninga te pour la suite malamu. Amen. Nous avons malamu ko fondre micro omoni nzamba pambola biso toujours continuer toujours na thème na biso la sommeil spirituel la sommeil spirituel. Je pense que tout le monde a déjà 2 fois mon coca par la grâce de Dieu. On a eu à parler pendant des séances, il y a prière à biso et toujours continuer mon sous mais là pour te donner le canard parce que ça va nous passer kingai pour et le sous dans le sous moi moké mais dans un temps rapide ça m'a pas la biso to tanga qui na livre il y a un roi chapitre 3 verset 19 jusqu'à 25 pour vous dans la ndako un roi toujours le bas boyer et qui l'autre fois et que histoire otelaki ya bana basi oyo mibale na histoire ya un roi chapitre 3 verset 19 jusqu'à 25 tosukaki wana kokutana na suka ndenge okomonela tena kolobela na ntina ya bana basi oyo mibale ezalaki na bana basi moko baki baprostitue bilobi bayaki baprostitue bapesi oyo malamu kolekanga basi ya ndumba basi basalaka vie basalaka kindumba tokolwa bongo e bana basi mibale ils étaient des amis et la amitié na bango esalaki ke mokolo mosusu base retrouver à 7 na amitié na bango mpe na mosala na bango ya prostitution et ils base retrouver bakomi na zemi amen amen Amen. ntango bakomi na zemi wana bibebisi biso bango mibale babotaki baboti bana bazalaki bana ya mibali baboti bana bana yango moko bango mibale balali na butu moko ezalaki na butu yango ntango balali moko alaleli mwana ye mabe mwana akufaki mosusu libesi biso aki mayele alalaki malamu po ete mwana na ye akufa te mama ya solo soki alali na bebe na ye ate ya journée moko akozwa pongi mais pongi wana ekosala teke amiaka to avandela mwana à chaque fois na pongi wana apusa na pembe na mwana mama nyonso tu azalaka na sensibilité moko boye kati na ye et sensibilité wana je crois ke ezalaka na nzambe ata azwi pongi ya makasi mais kote mwana azali akokende te amen amen ezalaki bongo mwana mwasi oyo mibale alalaki malamu mwana na ye azali toujours vivant mais bibebisi biso pendant la nuit na butu ntango bazolala ezalaki na oyo mosusu ntango alamuki aremarke ke afini mwana ye mwana akufi achange moninga mosusu mwana azwi oyo akokufa apesi moninga mosusu epui ye azwi oyo ya malamu azwi akokufa te azwi ye lokola mwana ye nzambe apamba bamama nyonso tu parce que mama nyonso tu même so abotikaka mwana lelo mwana ya journée moko ata akei kosala eloko moko songo na tiki mwana mbetu soki ochange une fois tali kaka okomprendre oza mwana ngai te nayebaka te soki kaka ndenge nini nde nabi nzambe apamba bamama nyonso oyo bozali awa alors mama wana ntango atali abi te mwana oyo akufi aza mwana ngai te bakomi ebisi biso boye baquerelle ebandi entre bango mibale babandi koswana mpe kosala badébat eleki tellement makasi ebisi biso bamemanaki epai ya roi bamemi bango epai ya roi et à cette époque le roi azalaki le roi le plus sage le plus intelligent le plus sage du monde qui roi Salomon et tant bakomi epai ya roi Salomon ezalaki mpe facilité po ayeba na koyeba wapi mwana ya mosusu wapi oyo azali mwana ya mosusu te c'était difficile mais lokola nzambe adotaki ye na esprit ya sagesse ya discernement ya intelligence esalaki ke roi Salomo ntango amoni bana basi oyo mibale bazosala badispute oyo mwana ngai mosusu babi oyo mwana ngai roi Salomo ayi bon lokola bino mibale
oyo bi oyo mwana ngai oyo bi oyo mwana ngai en réalité mutu oyo azokosa te moto oyeba ye eza te alors ezala malamu mingi moko na bino aperdre te alors po moko na bino aperdre te ebongi na biso tosala boye tokozwa mwana oyo tokokata ye boye na katikati au milieu et yo aussi parti mosusu oyo mpe parti mosusu yoka mokolo mona te abi o mokonzi olobi makambo ya solo mpe lobi malamu biso mibale tozwa ndambo mpe ndambo me mokolo mwana abi te na komona makila ya mwana nga na biso te mokonzi zwa mwana pesa ye nde na boye roi acomprendre ke mwana oyo aza ya mama oyo mosusu aza ya oyo mosusu wana te oyo alalaki mwana ye akufaki. Cela veut dire quoi? Beaucoup de messages dans ngai on sur le sommet spirituel. Tomoni mwana mwasi oyo alalaki mwana ye alaki vraiment prudente. Pardon, aki pena maligne na loba et na mutu tant moninga alali ye abira ko changer moninga na ye mwana. Et bien que mwana mwasi oyo amomaki mwana ye malamu mais kuinga na mwana kiloko moko azanga kibe prudence pongi yango ya ndenge ni oyo kolala jusqu'à tel point que baya ko changer yo oyo ezali mwana na yo. C'est-à-dire ndeko oyo akotaki na profond sommeil. Je ne sais pas si vous avez le sounabiso, vous avez un micro s'il vous plaît. Vous avez un micro s'il vous plaît. Merci, Nzama Pamolayo. Et moi, si Oyo, Azalaki, moi, naye, ou Alalaki, moi, naye, n'a pas de Kamisamboye, Alalaki, tellement makasi, ok, et comme il ne faut pas y aller, c'est que pour Niango, eleki ndelo mama ya mwana alaka pongi to baka pongi ya ngumba sali alali lisu mo okangaba lisu mo esalene ezotala quelle est cette pongi là sur la ko baka français lingala o sali ke olali jusqu'à tel point que ba yimi yo mwana pongi là amen pongi ya moya ndenge nini o sali ke ba yimi yo pe mwana. Maman n'y a surtout une sensibilité particulière. Oh, et ça, là, il faut aux autres, moi, na boutou, maman, oh, la boutique, moi, les autres, ma maman, maman, il faut nous garder aussi, akolamuka na boutou, maman, nyoso, akolamuka. D'ailleurs, maman, soit boutique, la raison, la première, mon métier. Pour nous, 50%, il y a qu'on a la 50% de l'hôtel. C'est ma maman, nyoso, surtout. Amen. Et moi, je vais qui est moi, ma change qui est moi, quand même que, avec moi, mais comment il m'a procédé, et comment il a mis qu'on l'est là, et comment il a mis qu'on s'est lamenté, a mis qu'on puisse avoir jugement, a mis et soit qui va nous autant. Quand tu fais qu'on perde moi, pour du bon. Et là qu'on parlait sur les sommets spirituels. Et ça peut être belé à Mananzambe. Et belé à Mananzambe. To et belé à Ban. Tout n'a pas assez à moi. Oh, bah, il va pas moi di pamboli. Pendant que, bah, la tête n'a sommet spirituel. Vous pouvez se voir à la tête n'a sommet spirituel. Et loko nyonso ya mutu ya oyo nzambe atia katikati na vie na ye c'est fort impossible et que le diable a koiractime yo to koyiba yo yango mwana mwasi oyo alelaki mwana ye aza korepresente image ya démon ou sorti ya diable oyo aza na eloko ya kopesa te oyo ye moko abebisi oyo aza nango parce que aza na eloko ya kopesa te. Et akoluka kokene koyiba parce que yebi déjà son na ye déjà en fer akoluka kokene koyiba bana nzambe akoluka kokene koyiba di pamoli ya bana nzambe et diable souvent
ayibaka biso la bénédiction lorsque tokotaka na sommet spirituel. Étant que le sommet spirituel tokotaka nango ba symptôme ozolakisa ke ndeko oyo songolo to pakala akoti na kati na sommet spirituel ou soit ozali na processus ya kokota na sommet spirituel bani kotambola lentement vers la sommet spirituel. Des choses comme des symptômes ou des anomalies, on peut remarquer que oui, la prière est aussi là d'abord, premièrement. Il y a des comme les bossos à cause le goût de prier ou le goût de la prière. Et à cause de la tête, il y a goût de prière, il y a un macabé, il y a un macabé, et à cause de la kisayo mabe ya basal na nzambe to ya mosal na nzambe ozo kabola kati l'église akompara ko la kisayo mabe ya makambi na yo na kati l'église quand abandi ko la kisayo mabe ba erreur ya basal na nzambe kati l'église oh yo so mona déjà oyebi ki baza faire partout ils peuvent commettre des erreurs comme des humains donc on va na nzambe to soutenir la prière on soutenir la prière mais cette fois-là on remarque on peut quand même pas soutenir Moussa Nanzam tout ça Nanzam na kati na prière et yone okokoma kokima bango pe comme sujet ya monkeri pour na bango on ko seka bango ça Nanzam comme sujet ya monkeri pour na yo resti on ko seka bango on ko boni ba ça Nanzam tout ce que naga on mosa na ke yone ozali wana makasi pour ko soutenir bango soki publication ba ça Nanzam ya bolumu na bango yo okotala to ni ko kabla ni ko mususu alors passer en moso bonité na ko timela yo mwana nzambe c'est une manière o baké na ko yeli sous église té parce que ma sala nzambe baza boye et tant mo to mo be reya wona ba sala nzambe et tani eloko o diable akotisa mission na mutu pour être to le baboye to ko samba ni sous té c'est parce que mo sala nzambe a divorcé mo sala nzambe wala à Saliboye. On s'est dit à Idi. On s'est dit que Bakanye pour la frappe. On s'est dit que Boudapoli. On s'est dit que Abel Moutébis. On s'est dit que Alobé Moutakat de la chair. Et ça va y marche au diable dans la mission. Et pendant que on a dit l'eau pour la surtout, et on les bissailles pour la ligne, la Kosambe là. Et on peut remarquer la carte de l'église, dans le monde normal et boyé, pour monter à côté les sources de la carte de sommet spirituel, bah, c'est un temps de l'eau où il y a caca. Maman, quand il y a caca, il y a caca, il y a beaucoup ma vie. Le gars, vous payez, vous savez, l'église, que les sources existent parce que on a eu on peut peut-être savoir que quand tu es église, là, mon tour, mais à faire une aboye, maintenant, on a un couteau, ça, la ganaille, mais quelle a fait une aboye? Bien, mais ceux qui ont sa vérité, on sait la caca. Est-ce que tu ici vraiment? N'est-ce pas sur la pasteur? Tu as des rêves. N'est-ce que tu as la maman B? Nous, quand ici, que l'église en train de Kokangama pour la pasteur. Nous, quand ici, que sur l'église en train de Kokangama et Kokangamate. Le séjour des morts et qu'on compte dans l'église, tant qu'on a yes Massia a été, église on peut koufaté, église encore et qu'on a dit Koukou. On a pasté, on a monté. Alors, tant qu'on a vivre du lot pour la négative, et donc, quand il s'en a spirituel, c'est-à-dire, et le monde qui des prières, et le monde qui a fait sa action de grâce, et le monde qui a fait de vie, et le monde qui a surtout, parce que mon livre, il y a un autre sommet spirituel, à quoi il y a des bisayo, il y a fait de vie. On peut pas la passer parce qu'il y a un poteau. On va foutre de vie. On peut passer à l'autre question. On va te offrir. On peut passer en voiture. Il y a un mot pour te tomber dans ma boulot. Ah, parce que passer au bout de tout cas. Je suis pas mouillé. On dit, je suis dans ma boulot. Mais il y a un ami qui a prié rapide, il a prié pas, il a arrêté. Mais il y a un peu de mot tout cas. Tiens là, ce qu'on va remarquer, c'est que nous matériaux. Qui maman ou fou comme un monde l'ensemble. Et c'est du loco aux la kisayo. Ma mère a fait ce qu'elle était. Ma mère a fait l'ensemble était. Et c'est du loco aux la kisayo. On est ouf à la yo. Quand vous y a qu'on a su qu'on les prières.
Tant que pesa les sous-soutés, au côté de la bokauki, tant que de la bokauki, nous si la vie na yo est comme ma bébé. Et toi le haut nzambe a tchaka d'ailleurs. Viens de concerner, oya koyiba yango. Ceux qui ont parti bien aimé dans sommet spirituel. Au comme kaka mutu mutu. Parce que le monde est spirituel. On se défendre dans ma ennemi. Ils se défendre dans ma sorcier. Ils se défendre dans ma esprit à famille. Ils se défendre dans ma voutement, ma nyonso tu ma vie. Et tant que porta dans le sommet spirituel, le monde est spirituel. Au côté sommet spirituel, pour le comme vous sur le tout même système, nyonso ma sorcier. Le capable n'a pas travailler madame. Même si non même on a mari to femme de lui et pas et qu'on y a et qu'on vend et qu'on siège et qu'on touche ma cache pourquoi parce que pas na yo va antiba la moli mozali. Amen. Ce même spirituel faut qu'on porte l'amour les pays sous bas parce que prière est santé parce que prière est vraiment et comme ça, si l'homme est comme ma caisse, à ville ma paquet, on dit à un côté, quand sommet spirituel, à quel camp, on va te réussir dans l'amour facilement. Et pas dans l'amour, c'est toujours difficile. La modélisation. Et que la tête d'un sommet spirituel. Amen. Sommet spirituel, il y a quand même des forces. Sommet spirituel, il y a quand même et ça lui passe. Au côté de la circonstance, on a couvert la vie. Et ça lui passe. Nous avons sablé les sous-soutés. Nous avons sablé les gens qui ont été indemnités. Nous avons sablé les gens qui ont écouté la Moana. Et là, les salons pongi. Parce que ceux qui ont dit qu'on a la pongi, Moutou a comment on a passé ces alliés. Ceux qui ont dit pardon, côté sommet spirituel. Il y a des gens comme la merci, il y a diable. Bana comme la merci, il y a sorcier. Amen. Tout ce qui est la molimoté. Na bonne des âmes. Na moutia lelo. On la tête de sommet spirituel au nom de Jésus. Amen. Si on gonne la tête de sommet spirituel, on commande à bénissa bana. Si on gonne la tête de sommet spirituel, bana na classe maïle cause la mingité. Anini. Parce que la moudisi ou alors bakokota basakaje bana. Amen. Bisingai dia kaka pona ko bebisa ko détruire. Mais akoyeba ko détruire kat na vie na yo. Na mone na papa boko na mama boko. La mukala molimo afin que les bottes na yo et bika bla mwansambe. Kote na éveil spirituel. Zonga na éveil spirituel. Na kondima na ya kala oya liboso. Zonga la premier amour. L'amour na kondima liboso. Zonga la carte na yango. Donc, comme la fin de l'année, Dieu n'est même stratégie, Dieu nous a dit, yo, on l'a la caca, on tique la sommet spirituel. Bon, yé, a comme ça, yon tabaya bonne année, tout le monde a yo, tout le monde a yo. Si on tient le sommet spirituel, on remarque maintenant à nous et bandaki. On se va projeter, à ta projet, on se réaliser. Pourquoi? Parce que on a quatre dans le sommet spirituel. Quand vous avez quatre dans le sommet spirituel, il y a des gens au bazar dans l'éveil spirituel. Quand je parle de l'éveil spirituel, dans un éveil spirituel, il y a mon Zambé, éveil spirituel, il y a Satana. Il n'y a pas d'éveil, la spiritualité, il y a l'amuki, la spiritualité, comme l'amuki, il y a tellement ça m'appelle que yo et qu'on domine vie. Amen. La nouvelle Zambé, sommet spirituel est l'homme, on a quatre la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On va remarquer. Ba hébreu ba na Israël na kat na Babylone mela kuna ba bakate ba kota na ba na kat na sommet spirituel non si ça awa et pendant que ba kota na sommet spirituel ça a été là après le compliment et moi na on dit lokola mona muke koko pesa kuna ko loba ko mususu musana nzambe alamuka
Il faut la kosambela nzambe. Il faut la luka nzambe. Na yoka te tokokota bokumbu. Mais après tokobima, Daniel amana kosambela nzambe akote na éveil spirituel. Ani ko luka nzambe. Pendant que bansie bampaka balalaki na boli nzambe yo olala te lamuka po libota na yo pe lamuka lamuka po mba na yo lamuka lamuka po mbosi na yo lamuka lamuka po misala na yo elamuka lamuka po église na yo elamuka lamuka po osula pasteur na yo pe lamuka lamuka po commerce na yo pe lamuka lamuka au nom de Jésus-Christ. La bonne nzambe ndeko nyonso to ezaka na éveil spirituel. Zama pas molaye. Oya compte na carte un sommeil spirituel. Bima na carte un sommeil spirituel au nom de Jésus-Christ. On a carte un sommeil spirituel. Makoyi ba yo di pamboli. Makoyi ba yo mwana. Makoyi ba yo libala. Makoyi ba yo bénédiction. Makoyi ba yo santé. Makoyi ba yo courage. Na mona nzambe na butu lelo. Oyo nyonso tu ba yiba kiyo. Ba nake ozo lala lokola mwana mwasi po ya lala ki ba yibiye. On peut récupérer santé na yo, mon na yo, vie na yo, crédibilité na yo, responsabilité on dit ma pesa yo, ministère na yo, ma grâce ma don, on est pour la dia ba yiba ki, pour que yo leda, pour que yo sang le ko c'est à moi yo. Alléluia, 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 alléluia. C'est ce qu'on l'ensemble. Bien aimé, bon, on l'ensemble. L'ensemble a zongisa yo na éveil spirituel. Zamba zongisa yo na éveil spirituel. Bala ko botola o nyeso tuje ba yiba kipa na yo. Bala ko kote na sommeil spirituel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, bien aimé, bonde la loba na nzambe. Alongo na bito na pongia molimo. Alongo na bito na pongia molimo. Zamba longo na bito na pongia molimo. Papa longo na bito na pongia molimo. Na pongia molimo bana kozokufa. Na pongia molimo bana bazobeba. Na pongia molimo monzuna zoni babito mayele. Na pongia molimo monzuna zoni babito matabo. Ya malamo pesa biso. Bene bondela dinasti. Bondela macheri. Bondela de Jésus. Bondela Zambalo, la Frida Elka. Bondela. Zambala bitongo la longo la biso na sommeil spirituel. Alongo la biso na sommeil spirituel. Alongo la biso na sommeil spirituel. Fanny Sako. Alongo la biso na sommeil spirituel. Zambalo la biso. Lomazambe bimisanga la sommeil spirituel. Bimisanga la sommeil spirituel. Bimisanga la sommeil spirituel. Adonai sala mango lupesanga makasi ya kobondela. Ya komedite parole. Pesanga makasi ya kobondela. Ya kotelema kokende koluka yo. Na kombo na Yesu polo zongisanga na premier amour. Nzamba lola zongisanga na premier amour. Zongisanga na premier amour. Natala ba circonstance zokomelanga de gauche à droite te solo. Zongisanga na premier amour. Lola nzamba zongso na premier amour. Loba Seigneur. Zongisanga na premier amour. Zongisanga na premier amour. Zongisanga na premier amour. Grâce à lui de Jésus. Fais-moi grâce. Zongisanga na premier amour. Nzambe. Na likolo ndenge na luka yo te. Na dynastie. Na luka yo ndenge na luka yo te. Na Frida MK. Na luka yo ndenge na luka yo te. Ya kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Sala biso ngolu. Adonai sala ngolu. Toluko na tolo na tolo kola na toluka yo te Adonai. Toluko na tolo na tolo kola na toluka yo te Nzambe. Tolo na teka tita bibale Yesu ekende mikili na kombo na Yesu. Adonai c'est pour toi. Tolo na te c'est pour toi. Tolo na te c'est pour toi. Tolo na te c'est pour toi Nzambe. Tolo na te tosalela Nzambe ya duka
na to na se to sala nzambe ya banzambe to sala nzambe ya likolo nzambe ya lola nzambe ya vérité na to na se kolo sala biso ngolu tozala na réveil spirituel tozala na réveil spirituel na kati ya to na se tozala bato ya goigoite tozala bato ya kolala pongi te na to na se nzambe toluka yo na bosolo baserviteur batambola na bosolo baservante babanga batambola na kobanga yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu sala biso ngolukolo lamusa biso na tolo na se lamusa biso na tolo na se lamusa biso na tolo na se nkolo lamusa biso na pongi matisa biso badimension matisa biso badimension matisa biso badimension beneme bando kongisa relation na nzambe bando kongisa relation na nzambe bondela 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 bongisa relation na yo na nzambe 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 bongisa relation na nzambe kobongaka na nzela ya prière eza parler et écouter Dieu bien-aimé bondela 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 bongisa relation na yo na nzambe bongisa relation na yo na nzambe bongisa relation na yo na nzambe losaka ya mama mama rebebe shende rebesaka ya mama ngaya rashu ya nzambe ya na ye liboso na yo nzambe na ye kobongisa relation na yo na ngai Yesu Masia naza na posa na ube na se na makolo na yo longola nga na pongi matisa nga badimension ba prière matisa nga badimension ba prière matisa nga badimension ba prière nakoma na dimension ya likolo nalongwa na dimension ya se nzambe matisa nga badimension ba prière 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 ngalinda swa na nzambe naluka yo na bosolo nkolo matisa nga badimension ba prière matisa nga badimension ba prière sala nga ngolu na présence na yo sala nga ngolu na présence na yo badimension ba prière badimension ya likolo badimension ba prière badimension ya likolo ya koluka yo nzambe sans cesse Seigneur naluka ko tango nyonso na bomoi na nga naluka yo tango nyonso na bomoi na nga j'ai besoin de toi na tolo na se toluka yo na bosolo na tolo na se toluka yo Yesu na bosolo na tolo na se toluka nzambe ya bomoi na tolo na se toluka nzambe walala kati ya nimba kate na tolo na se tovanda na kati ya makomi na tolo na se totambola na kobanga yo na tolo na se toyokaka yo nzambe tosalaka volonté na yo tala biso ngolu etika biso badimension Jésus malamu yoka si de prière pe bonga c'est aussi de prière to so baboye Seigneur nyonso bayibaki na vie na ngai pendant que nazalaki na sommeil spirituel ezonga yo bana nzambe nazo récupérer nyonso bayibaki kati na vie na ngai na wana kotaki na sommeil spirituel o bayibaki na bana ngai na mobali na ngai na misa na ngai nazo récupérer yango na koba stasia alléluia en moi, oh, nous sommes monguna ibaki, tant on a la kina distraction, tant on a la kina bapongi, sommeil spirituel, zambe na lola zamba boli, na yena butale lo zambe, avec ton nom, avec ta force, ton pouvoir, mais pour récupérer, oh, nous sommes monguna, alors, kata libota na kata vina kata famille na la bomo inanga, oh, nous sommes monguna récupérer, oh, la ibaki, au moment où je dormais, au moment où j'étais distrait dans la distraction inutile, tant on a la kia kola la zambe kata bas, on zambe na yena butale. Nazo récupérer en Linda Swana, nazo récupérer en la combo na Yesu, nazo récupérer nyonso na Kami ya Jésus, Kami de Jésus, nazo récupérer, bende bado récupérer, banda ko récupérer nyonso banda ko récupérer nyonso na récupérer lokola mwana na yo molongi te mobibi, banda ko belaki ya kolala, banda ko récupérer en la combo na Yesu, yo bana zo récupérer nyonso ya ngai na
nazo récupérer nyonso ya ngai na kombo na Yesu nazo récupérer nyonso ya ngai ntango ozo récupérer ya Frida ozopesa maboko ntango ozo récupérer ya Sami ozopesa maboko ntango ozo récupérer ya Linde ozopesa maboko na kombo na Yesu ya Rashida Nzambe ozopesa maboko ozo récupérer maboko ekoma bakake na ta ba diable maboko ekoma bakake na ta ya diable maboko na yo ekoma bakake ya lila ozopesa maboko ya kiti ozopesa maboko mame frazi ozopesa maboko ozo récupérer ozopesa maboko ozo récupérer ozopesa maboko ozo récupérer oyo nyonso monguna yibaki banda ko récupérer yango ozopesa maboko ozo récupérer maboko na biso nazo récupérer ntango nalalaki nzambe oyo nyonso monguna abebisaki monguna azwaki monguna abebisaki monguna azwaki nazokende récupérer yango na kombo na Yesu nazo récupérer na kombo na Yesu Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci. Bundela biso nkolo tolonga. Bundela biso Adonai tolonga. Bundela biso nkolo. Bitumbeza ya yo elonga eza ya biso totaleli yo Adonai. Merci Saint-Esprit. Merci le Tout-Puissant. Merci. Projet nyonso mona salaki pendant que yo kota na kati ya sommet spirituel eza oboni soki vie de prière esili yo okanisa oza normal na ndenge molimo osolela pongi batela na coussin c'est-à-dire ozo vivre mais oza na nzambe te soit oza na nzambe mais moto eza lisusu te miso ekufi baloto oka lisusu te bakosoki oloti ndoto esalami okosentiri eloko ekokisama to babiloko nyonso tona ekufaki na zona ya vie na yo na vie spirituelle na yo alors automatiquement okota na eza na monguna ayaka kosala baprojet ya mabe liboso na biso lokola moto asali boye jour tel akuta na problème tel jour tel akuta na problème tel parce que ozo soutena makasi te ozo bondela yo tozobola nzambe ozobola nzambe boye projet nyonso tosalaki liboso na yo ane ofreba yo ozobebisa yango po yo omona 2023 tina bana na yo na nyonso ya yo ozobebisa baprojet nyonso mona asalaki mpo na yo pendaki ozalaki ya kolala na molimo ozobebisa yango mpoza nde na bolambo yo na eveil ekoti eza kati na yo ozobebisa yango ozobola yango na kombo ya Yesu alleluya badime tozobondela bando bebisa projet nyonso mona asalaki mpo na bomoi na yo mpo na bomoi na biso mpo na bomoi ya bana na yo banda kobebisa banda kobebisa koja monguna banda kobebisa yango bieneme kolala te kolala te tolala mingi na prida tozuli moko te banda obebisa babana tozobebisa esalaki bamonguna na bomo yanga oyo akokitaki na sandelane oyo ezo esika te ezo esika te na bomo ya bana na esika te ezo esika te na kokota 2023 na libota na nga mobimba sami ya Jésus na kombo na Yesu na kokota pouvoir ya kutelema kuko masuku abe scorpion nzambe na telemeli misala nyonso atelemeli batang nyonso satani mpona ndenge preparaki na ane oyo na avant tokoma 2023 mpona bana na nga mpona mobali na nga mpona vi na nga libala na nga bayesi na nga bayaya na nga famille maternel paternel na nga nzambe na bebisi bato na bebisi batang nyonso ya satan na bebisi na bebisi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends l'autorité sur ton nom, étant le Seigneur des Seigneurs, étant le lion des filles de Judas. Ya kotele mako marché likela ba plan satanique, likela ba plan diabolique. Oh, nous sommes monguna protesaki, abebisaki, arrangeaki, pona ko détruire via bana na nzambe, pona ko détruire libota via biso famille na biso, libota bana na nzambe, nzambe na telemi na vie yango, on a détruit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,
na repousser ba plan ya diable, na repousser ba plan ya Satan, na repousser misala ya Satan, na repousser ba lien nyonso oyo nyonso diable asalaki mpona libotelanga, mpona vie nanga, mpona famille nanga, mpona fin de l'année oyo, mpona suka quelques jours etali kotokoma na 23 nzambe na zo autorité likolo ya kombo na yo natelemeli na marché likolo ya baplan Satan, na marché likolo ya baesprit nyonso diabolique oyo nyonso monguna oyo nzambe na lela pesa biso makasi mpe pouvoir oyo kotambola mpe korestaurer natelemi natamboli likolo ya misala ya Satan, natelemi natamboli likolo ya balien familial, natamboli natelemi likolo ya baesprit nyonso diabolique satanique partout où se retrouver na est et l'ouest na nord na sud partout nzambe na zo autorité likolo ya kombo na yo natelemeli na matin na au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tobebisi baplan satanique, tobebisi baplan diabolique, tobebisi misala na Satan oyo nyonso tu basatan nyonso baproposaki basalaki bareunion na bango, basalaki bakupe, basalaki esika nyonso bazali partout base retrouvaki na est et l'ouest na nord na sud na tenu na zine Europe partout bazali nzambe na jeu autorité likola kombo na yo nzambe likola kombo na yo nzambe natelemeli misala nyonso natelemeli bareunion satanique nyonso natelemeli banyonso baprojet nyonso satanique oyo nyonso te ezalaki mpona kodétruire mpona bomoi nanga na vie nanga na libota nanga na famille nanga kati na bana nanga natelemeli yango par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Seigneur de Jésus eza na ete moko te parce que nzambe aza likolo na nyonso. Je sais que mon Dieu a tout plié. Naza na nyongo ya moto te, ya Satan te, ya diable te, na rendre pouvoir na bango nyonso ni les anges de paix. Toutes les réunions sataniques, toutes les réunions diaboliques, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au béni de Nicolas Satan, au béni de Baplan satanique, au béni de Nicolas Satan, au béni de Baplan diabolique, au béni de nyonso te na kombo na yo nzamba bolo na kombo na yo Jehova Jireh, na kombo na yo nzambe na bolo nzambe na biso ya bikolo toye kobebisa misala nyonso oyo diable apropose oyo nyonso diable asalaki mpona libota nanga mpona vi nanga oyo ezoka mawa nza nzamba bolo oyoka mawa eza pena bisika totemeli bango tobebisa misala na bango tobima na kombo na yo tenu grâce lisusu te na kombo ya Yesu Masiya otoka komisa kiba pe liboso na ye nzambe alongoli yango tozosala boye lokola toza baintercesseur tobondela mpona bandeko mosusu kanisa na famille na yo na azosufre na maladi na famille na yo na aza na prison na famille na yo na aza na pollution moko ya mabe tozobondela kota ba prison kota ba hôpitaux bana ko bondela bana ko racheter ba oh nyonso tout bana ba prison bana ba hôpitaux bazo pela maladie tout ça bana ko bondela pona bango ata oyo yebete ozo bondela ko la mosana nzambe na kombo ya Yesu Masiya. Alléluia. oyo tokei na bopito nzambe kasi yo ozali médecin par excellence yo ozali osalaka moto ya mokili akosala te nzambe pesa kimia pesa sante pesa makasi kota nzamba banzambe yawe na kati ya libota na ngai likati ya famille na nga nzambe naye kopesa yo nzambe bato nyonso baza na baproblème ya sante yawe natiki brian natiki moto nyonso aza na problème ya sante na kati ya famille na nga nzambe natiki bango na maboko na yo yawe yo nde oza médecin par excellence yo nde oza jehova yo osalaka moto ya mokili akosala te yawe baye baza na baprison yo ozala avocat na bango nzambe yo ozala défenseur na bango nzambe bolingo esasoi mabe oyo basalaki baza bana na yo nzambe yoka bango mawa na yo eza likolo na bomoi na bango ke loboko na yo bakopenetre tina kati ya baprison mpona kosauve bango loboko na yo epenetre kati na bopito e bakoguérir bamalade e bakoguérir bajesu baza na basouffrance bajesu tu baza na baproblème oyo ekoempêche bango bazala na liberté nzambe na bolingo mpe nzambe na mawa mona na kati na bango nzambe bolingo mona na kati na bango jevajere mona na kati na bango nzambe na bokamo yango
ebebisaka mayele esika bato balobaka sokomi na suka nde esika yo oyaka mpona komonisama nde esika yo oyaka mpona kopesa loboko na oyo ya nguya loboko na oyo akema loboko oyo ebikisa bamaladi loboko oyo esukisa bakufi loboko oyo ebongwana mai na bino nzambe sala yango kati ya bamaladi sala yango yawe kati na bato nyonso baza na bokito sala yango kati ya bato nyonso baza na souffrance bato nyonso baza na bisika mpasi na ngonga oyo loboko na oyo nguya ekemo nzambe ese manifeste na vie ya Brian ese manifeste na livra efami Emmanuel ese manifeste na famille ya papa ya mama ese manifeste na bandeko nyonso baza na bezo na yo na ngonga oyo baye nyonso baza na kati ya mpasi bazobelela yo na ngonga oyo yawe loboko na oyo ya nguya eba kopema mosusu loboko na oyo eba kopénétre okate baange na oyo basala bamiracle opéré bamiracle parce que yo oza mokonzi ya bakonzi yawe introduire lobaseli loba moko nzambe po te bazwa kimia lobasala liloba moko nzambe po te bazwa makasi po te bazwa guérison po te batelema babeli babika baye baza na baprison bazala libéré nzambe mawa no ezala likolo na moko na moko mawa na oyo mimonisama nzambe mawa na oyo mimonisama kimia bisimia nzambe ezaka mbongo yakokate solo tobeliki tokuisa elonga bomo ya bato elonga bikamo ya bato parce que tu es le Au Seigneur des nom de Seigneurs parce Jésus, que tu es au nom rassasié de parce que tu Jésus, es au nom au-dessus de de chaque chose Jésus. premier et dernier c'est toi kombo na yo eleki kona nyonso po te moko takokani na yo esamba boni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la Zambé. Nous te merci. Zambé oya sekusio. Zambé oya pesio makasi. Zambé oya sekusio na réveil. Apesio réveil spirituel. Alongo na kati na sommeil spirituel. Zambé oya épargné yo. Zambé oya lebi singai. Yo kokuta 2023. Kaka yo bokote. Na libote na mobimba. Pesa nzambe bango merci. Baposa malamu. Na kumu na espacia. Alléluia. Papa, merci Adonai, topamboli opposé longa mutela kokama, merci kotelo loka tibiso mzambe, tozalaki na présence na yo mokolo ya lelo toluki oyo limonisi, tozala kondima kolo tokobimaka ti atie oyo lolenge tokotaki te, toza na kondima te yo batisi ya motuya oyo ezangaki na bazwi na biso, zwa lokumu maranata nzambe bikamwa, zwa lokumu elonga basantu boke ya kokamwa, merci kolo sokozongi te tokokutana na basuku vendredi nzambe po toyebi toza malamu po tozongi te tokokutana biso lundi prochain po toyebi toza malamu tokokutana biso mercredi prochain tokobanda kokutana nzambe mpona kosangana toyebi to toza malamu toyebi to toza bolingo merci le roi des rois merci na nyonso osali na butu ya lelo merci nkolo po ete loboko no etangoli merci nkolo loboko no osali misala ya bolimo miso na biso emoni te topamboli yo nzambe malamu tonietoli yo mozalisi ya likolo na se kimia ya bana na bato zwa lokumu na pokwa na yo merci okokani na moto te okokani na moto te nzambe na biso mwa merci nzambe bomoi na nga okende wapi soki na ye te papa topesi yo merci ya mabida le saint d'Israël. Tu es saint, 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 saint infiniment. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité. Qui nous papa, tout dans les sous-sous, et pour la présence de nous. Après les âmes et la montagne, on participe à la prière. Quel que soit le problème, Zami opère une solution au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon nom, en prière, vous avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez à mon nom, sachez-le, vous le verrez s'accomplir. Tout ça, mais la bouche à l'élo. Le corps est tout. Nyonso oto sengi na yo na bouche à l'élo. Le corps est na yo. Je confirme yango. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit maladie, yandeko, quel que soit problème, yandeko, quel que soit kolera yandeko, quel que soit humiliation yandeko, quel que soit, Seigneur, le yo, lobi nyonso tokosenga na yo na kondima.
tokanisa ke tozwi yango na butu ya lelo yaya moko mama moko ndeko moko asimba bikamwa au nom de Jésus-Christ. Nyonso eki impossible ekoma possible. Nyonso tu elaki maladie ekoma guérison. Nyonso tu yaki bokabwani ekoma bosangani. Nyonso tu ebebaki ekoma restauré na kombo na Yesu. Piège nyonso tu batiaki mpo na yo, mpo na libota na yo, mpo na mobali to bana na yo to mwasi na yo, au nom de Jésus-Christ bokoka te, mais bato batiaki yango nde bakokosa na kati, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Telema nso makasi, telema longa, telema fete, telema zondwa, telema mata, telema seka, telema santé kitoko, telema na mombongo na yo, telema na nyonso tu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa topesi yo merci. Wadaki na biso lokola alpha, lokola Emmanuel Shimé na biso, lokola omega na suka topesi yo merci. Tokabi butu ya lelo na se ya loboko na yo zala nzambe kati na biso soki okozonga te papa na tongo alobi tokozonga te kopesa yo merci mpe tokozanga te yesu vendredi kokutana lisusu ensemble. Papa topesi yo merci komo nakomisama lokola bakopo nyonso tu na mpona mpe bandeko nyonso tu ya tiktok nzambe epambola bango oyo balandi live oyo nzambe ya priere na Facebook papa mokolo kati na bango na biso awa na WhatsApp papa azala nzambe kati na biso na kombo na Yesu Masiya oyo ni mokonzi mpe mobikisi na biso. L'Éternel est mon berger, tobondeli. Je manquerai de rien. Il me fait reposer les verts pâtirages. Il me dirige pour les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la sentier de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ta roulette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu remplis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, chérie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Zamba pamola biso. Fungula mikono yo yaya. Je ne sais pas comment la micro pour la nini. Fungula micro. Zamba pamola biso. Zalaki pasteur Chéribert Pankia. Et puis l'Angola, ville province et Luanda. Je se présente. Monsieur Komonari. Bonsoir, bonsoir. Dis-moi Zavi. Ah, il y a Fifi na Brésil. Ma femme de la Fifi. Papa. Merci. De la fort. Ah. Bonsoir. Et, pasteur Amos depuis Kinshasa. Zamba Komisa Max. Merci, pasteur Amos. Merci pour la présence de Nzambe à Pambola, pasteur Amos. Merci. Merci, pasteur. Merci. Bonsoir. Et Serge Soukama na Paris. Serge Soukama na Paris. Mama Soukama. Nzamba Pambola yo. Mama Musakoli. Asepeli na présence na yo. Merci, papa. Merci, papa. Amen. Merci. Maman Dédé na Luanda. Maman Dédé na Luanda. Maman Dédé nzamba pambola yo. Nayebi tozobondela mpe mpona yo Maman Dédé. Kondima na yo nde ebikisi yo. Kondima ya moto mosusu te. Kondima na yo nde ebikisi yo. Na nkombo na Yesu Masiya. Tokozanga te koleka kande jour oyo tokoka susu na ndako kuna. Kobondela na ntina na yo.
Nzambe ya lola ala nzambe na yo nzambe ba souvenir pour la tabita pour ka so bolamu au nom de Jésus c'est invisible invulnérable malade na la kombo moko kombo ya Yesu Masia c'est le véritable docteur et le guérisseur au nom de Jésus-Christ abonne ensemble na butia lelo oya ba visitation ba ange ba butia lelo au nom de Jésus-Christ bamutia lelo ya ba visitation ba ange nzambe ba ko traiter au nom de Jésus-Christ Amen. Amen nzambe katanda kuna bino au nom de Jésus Amen. pour yo apambola pe ma Sylvie et mon bana nyonso tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ. Ensemble apambola bino na kombo Yesu. Amen. Amen. To apole to le docteur bon le susu. La Sylvie va apambola yo hein. Amen. Amen. OK. Yakora Mama Korali. Korali. Yakora bandeko nyonso na TikTok nzambe na ngai Pasteur Sheridan nzambe ya mama Anne ato na se ala nzambe na bino apambola bino au nom de Jésus-Christ et décembre tokotisa lelo et la décembre ya grâce ya prospérité ya abondance ya faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yakora nzambe apambola yo Alamuki. malgré Bye. Vendredi à 23h30. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Bye bye. Bye, à Prudent. Merci à Prudent.